site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grace Mbisi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scrame ya komone la sexy Yena ma César Magic mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabangu Adake chérie Yari Ide Kongolegi Balisa mwana mokatimbile Kongole mamosaka Balisa mwana mokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Kongole mamosaka Mayebo Lazo Boye playe baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengi ma Dania Smith Elengi ma Teresa Bilenga Elengi ma Grace Mbisi la sexy Elengi ma Kongo. Alors nous sommes AG Normand Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. BCDG Normandie Export. Olingi voiture de l'Afrique et des ponts canayo. Mituka ezokoma na Afrique nyonso ezala ba carton nyonso na ba conteneur talaka na minito yo eza grand mangoko 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normand.export@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. Boya bandeko to sali yango ya biso moko balokoka eza ya biso moko. oyo site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grace Mbisi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Oui, salut et bienvenue à vous tous ceux qui nous suivent de partout sur www.congoelengi, Sita Boli, Sita Gaillard. Devant vous, c'est toujours Glody Diasuka, la mignonne de la presse. Balobi, libre parcours, elle kamona montoté. Comme d'habitude, quand tu es ma solo, babi, les héroïnes, les vraiment ma solo, vraiment, et là, liwapi. Ah, des rabosos, la mignonne de la presse, toujours na teni à ifasik, mika badjin des oranga ifasik, oyo tanga na ifasik, oyo wapi. Ah, balobi, ata ilamba ifasik et mon raté donc moi je fais l'ifasik preuve et monana. Vraiment merci. Rapidement je dis merci à Grace Mbisi, la chanceuse, comme je l'appelle la chanceuse, donc à la chanceuse. Merci à toi Grace Mbisi. Pourquoi pas à la grande équipe technique, hein, mon équipe technique, ya Gaillard. Merci, là je vois Mika Badjine, Mobile ya Pembe derrière la caméra. Pourquoi pas à Tracy Pro, la même magique. Il y a Sima Masolo, il y a réalisation. Merci Nabino Tour, vous avez vraiment la patience, la fidélité, surtout amour. Jamais vous avez pas la mignonne de la presse. Quand on a qu'il est les héroïnes, vraiment tout ça, il descend sur terrain. Une fois de plus encore, j'ai un grand plaisir de recevoir aujourd'hui Maman Tobela. Balobi Maman Étoile. Vraiment Maman Tobela Lelo. Na micro, il y a la mignonne de la presse, les héroïnes partout dans le monde, surtout na Suède. Mon vieux Matou idole. Alors on a soif vraiment
vraiment ya romona maman Tobela. Pourquoi pas à toi JP Maya balobi eza ya koinda vraiment Tobela na micro ya la mignon de la presse. Vous allez redécouvrir ensemble avec moi message ni maman Tobela memeli biso message ni maman Tobela koloba maman Tobela komi wapi maman Tobela zo sala nini. Je dis un grand merci au prophète Guy Kanga depuis Hollande. Pourquoi pas à l'honorable Bachaimbi. Merci à toi. On a déjà Mikazo Fongola. Bozomo a déjà maman Tobela. Maman Tobela. Balobi yo simbi masolo. Netigara kisi, netigara nini. Na attaqué on a nteme mbote na yo. Mbote la mignon de la presse. Vraiment maman merci bonio. Oui, ça va. Nzamba zo pa. Et mon na kaka. Yo mbonga wenjo zo liozo so mami tuka. Non, eza vraiment bon te mais maman Tobela avant a comme na ONG azala déjà commerçante. Vraiment. Eza ngoto zo liambonga bana poto ba otindela yo, obia ba soutien ONG ngozo liozo so mami tuka. Ah, même pas. C'est pourquoi on a ça même appel de fonds. Un bana poto bolali boendeni. Maman Tobela zoleko deuxième fois déjà azobenga appel de fonds. Balobi lona na mabela kitoko. Yo kasi soki oloni na mabelo ya kitoko wana nzamba ko futa ote. Yo zawana kaka peut-être ko ça nango ba ambiance. Mais soki oloni na mabela kitoko, osungi ba maman veuve, osungi les enfants de la rue, osungi ba na ndenge tozangi ba matériel ebele bino bana poto kuna ezango moyen zéro. Na yo ka kutu bobwaka. Vraiment, maman Tobela, Masolangwe Bandi Kandina annonça Kibino Bana Poto, partout dans le monde où vous êtes, où vous avez eu l'occasion de Kolanda Biso, la mignon de la presse, ça a toujours une surprise très agréable. Maman Tobela, son ONG et Komi Wapi, Yoko, Zo Senga, appel de fonds, mais manifestation belé, soutien belé, Zo Sala, Zo aider belé, Toto Mona sous dernièrement, Awa, au sol sur événement Moussous, comme Maman Tobela, Yo soutien, Ozo Sala Maman. Merci à toi la mignon de la presse. Merci. Je dirais que balobi oyazana kondima koiko sala même ngomba mulaya koiko koisango tellement besoin ezali tellement makasi ezali ngala lobi ngala bandi na ngai na baction propre fond na yo moko vraiment eza jusque là na ba propre fond na ngai na zuna nous soutien mon côté ni ya gouvernement ni ya bino bana poto mais nazo saka na ben fort propre balobarango et faut perso donc jusque là na zui vraiment ni mon côté pour la kosunga ONG ezali eloko mo organisation moko non gouvernementale ezali eloko moko ya mutu nyonso et surtout tolobiango ACDC Alliance des Congolais pour le développement communautaire. Yo oyo vai na poto zo mona ndeko te a komi esthéticienne kaka na ACDC, a komi couturière na ACDC, a komi chofa kaka na ACDC. Donc nous encadrons toute la jeunesse. Tolingi te bana biso baza na bake tambo na kati kindumba, tolingi te bana biso bake de kati na bakuluna. C'est pourquoi nous voulons encadrer la jeunesse. Et maintenant soki yo sous ozui au sali un plus. Au moins te roya pe monene, to sala pe plus. Bana biso bazotanga na ba conditions penza oye kokanité maman to moko yemoko musapi moko sukola kelongité mais quand nous sommes ensemble to ça sous plus voyez un peu c'est pourquoi nazo sala vraiment appel na bino nyonso ba congolais nyonso pourquoi pas les étrangers aussi au bazaya kati na bisoté les ONG ezaka keloko esalisaka ba malade bazali ba prisonniers bazali neti dernièrement quand na moi fond muke wana to meki ko sa to monique tala ba enfant de la rue bazana ba affection maternalité et bazali lisusu bana musuko bazawana ba parents na bango bozana poto botika bana pa ba koko bolobi ba bokola mais moi na koma na balabala biso to lokoti bana ndenge wana tozo sunga na bango to mona kike rentrée scolaire et salami mais bana wana o ba manquer affection wana to lobi non biso ONG na biso to ko tika boete c'est pourquoi to ke to sepeli ça ki bango na moi action oyo to sala ki wana bazwa pe quand même moi affection wana liba sika ya kolona ya malamu ezande yango wana oloni moto peut-être akolia repeso merci te lobia wanganyo mais action wana tant ozo salango pour tant toko sala ba action belé koke même na bopito na ba prison soki oya yo ya muke koti wana bible lobi ete na bela ki otala ngate
nazalaki na pasi otalenga te mais ntango ozosala baactionne okasi nzambe alola kobosa na yo atambala mon côté donc libulu ya malamu ya kolona eza na ACDC donc venez ensemble to savourer to salisa to ça un peu plus et kozala mpona vraiment Pablo Manienza naza sur qu'un message oyo ekomeli yo vraiment na maboko depuis Londres l'ingénieur de tous les ingénieurs Pablo Manienza ACDC yango oyo ezosenga ba soutien ya bino ndenge belebele maman Tobela ACDC c'est pour le développement ce que toujours peut-être qu'il n'est pas na élection comment pour na yo étant que maman peuple congolais côté les pour le développement na niveau ya élection. Ah, mais je dirais merci beaucoup la mignon de la presse. Tu vois, balobi, on se l'action na développement communautaire surtout. Et mais quand nous sommes là, tout s'impliquer. Pourquoi pas nous? Tout s'impliquer surtout pour le développement en Bokalabiso. Nous sommes là. Nous voulons faire encore plus. Tout téléma, tout tiens. Bon, bien sûr, comme dans l'élection, ce que le peuple congolais a la ligne, pour ton ligne de développement, tu as dans l'élection, ce que tu as se développer comment? Là, je dirais que tu as se développer comment? Moutou soit sans ça, il y a responsabilité. Moutou na moutou amiyeba, que nani onga na zopona. C'est ma pour appeler ça qui est polo. C'est ma pour assembler quelque chose. Non, moutou soit conscience na ye atia na place même na bino bande ko na biso boza kuna mikila poto. Boye sape bande ko bino baza na Congo que kopona pona sentiment te. Kende sala choix na yo vraiment tel que moutou oyo azali na posa batu ba se développer. Par exemple, biso toza ba maman ebele hein, otozo ko encadrer. Les mamans batolobi maman amiyeba mise en charge même si elle n'est pas mariée, même si le mariage n'est pas là. Mais maman yemoko aiba ko mise en charge. Soko yaki o participer ki na réunion nga omona. Na ebisaki bango ke capital bali raté. Capital ezala ya muke nyonso ebengami capital. Capital e mataka e no baliaka. To ebisi bango to laksi bango ke Attends mon loko sepel nango loko les a capital malamu zela ont réalisé bénéfice et après au koki koya koliango mais ceux qui ont ça la capital je pense que okozara toujours mutakolela lela mutakosenga senga tozo kwa donc la élection oyo peuple congolais ayeba nani a voter quand maman Tobela a lobby c'est ça non maman oui ezabongo total nani a voter nani a mis développement nani a linko sala plus na mboka na biso ko voter te ka po o voix misa tout le banca qu'on voit si quelqu'un puisque Mikolo balobi tous appels honnête tous appels clair balobi que gouvernement donc sur au continent gouvernement et au fouta c'est pas seulement que sur au foot au voter mutuana zu et comme bien dans le gouvernement ils ont foutu moi na batutu balinga kota na politique mais sincèrement je dirais oui hein puisque tout le monde a commis censé nazala député nazala nani voyez un peu là mais ce qui mutazo salango kati na ye ayebi ke lokonga nazo sa ezala pona na développement communautaire. Là je dirais oui hein bon ça la choix malamu bon pour na malamu et surtout pe mingi ba papa peut pas diriger belé hein maintenant c'est le temps de maman hein c'était trop côté wana mais oui hein au moins que papa sera joué comme nango ya batu nyonso hein mais maman sera joué libote et sepeli hein pour tata sera joué comme na e bon talaka vraiment là je pense que le message est très bien passé là j'ai reçu aujourd'hui maman Tobela la présidente de l'ONG ACDC. Vraiment maman Tobela pour les autres qui ont rapié levé tel la mignon de la presse linga kokota partout linga koyeba ni nezole ka partout ya mwana vraiment maman Tobela moi lilobano asuka la bande ko tout bazu occasion ko landa lelo maman o atelema pour na développement maman ya makasi donc mon on asuka pour na bande ko balandi yo. Oui, je dirais merci la mignon de la presse aux okanga pied levé c'est vrai et là je dirais merci na bande ko nyonso ba ebinga à partir de l'Europe de l'États-Unis partout dans le monde na ebsibino merci nga ndeko na bino na tikala na kanga mapoko te tozo bunda po ete mboka na biso lobi ekende liboso et je dirais merci à toi papa Jean-Marie Diasuka Kanda là c'est mon cœur et je dirais merci à toi papa Richard Bolabwe na ebi ke bino boloba ki boza ba partenaire na ngai monte maman Henriette hein monte maman Henriette là je dirais ça voilà. Oui et je dirais encore
encore merci à toutes mes confrères. Oto Tangana Bango, Oto Zalana Bango à tout moment. Pourquoi pas mes soeurs, mon petit frère Mauriac. Et je dirais à toi Manienza. Hein, Manienza. L'équipe est belle. Donc, maman tombé là bas contact na yo pour la batunion so ba simbama donc ba soutenir ONG ACDC bo sala moi alliance wana batun tout balinga ko atteindre yo ba contact na yo bande kono so balandi yo. OK, merci la mignon de la presse comme je le dis toujours. Na lobby boy biso toza sur le boulevard Lumumba. Au moni bino tout bala poto boyoka sango ya boulevard nani Kimbuta. Donc quand vous arrivez sur boulevard Kimbuta, Botali station Botali école référent Kim na 3e position eza biso. Biso to sali moins fort, to za nesika na biso, otoko ko sala mieux. On a des formations les cas. Oui. Quand vous arrivez d'ailleurs bokomona bino mona bilili que formation ezo pesama. Pendant 3 mois et 2 mois de stage, muto comme utile. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons bazo CP là. Donc nous sommes là. Ce que y même kutoza musika otinde biso leki mwana koko oyaza kuna zo awazo selo côté ayeka wana référence na biso ezawana. Bon pour mes contacts je dirais nazana ba numéro mi balé nazana Vodacom 081 plus 243 81. OK, plus 243 81 023 81 95 à la fin. Et les quoi là, l'orange c'est 085 22 19 552. Nazongeli 085 22 19 552 et 081 023 donc Bobaxi 243 wana 081 023 81 95. Nakamwa qui la fois passée, permettez-moi en passant, monsieur Willy, un Willy que je ne connaissais pas, le bakino, Azoya ko rejoindre Bissopé, mais jusque là, n'a évité de garder sous contact. N'a épé ko la musali souye, boya binonion so bossa na biso o ezali ya malam. Merci à toi la mignon de la presse. Zambé a tombola yo. Papa na Congolais. Mais oui hein. Na yo ka grâce mbisi. Voilà. Donc à toi vraiment je te salue ma fille. Je te dirai bisous. Mossa na bino ekende liboso. Il faut pas suivre tous ces gens là au balembisa kabatu. Allez-y de l'avant. Zambé ati karamoto. Question mo yelinga maman toi fato kabwana babi bino boliaka bambongo ba ONG. Bat bakoma ba ona ko banga même ça tindelo bilo comme il y a une famille na yo moi liloba par rapport ya wana. Là c'est vrai il y a des ONG là où eza ya malette hein. Muto lokola zaka na contact na ye azana ba partenaire na ye et accueilli azo sala ONG malette et il vit avec sa famille. Mais nous là ce sont de quoi là ba actes concrets. Quand vous arrivez sur place vous verrez que non ONG oyo ezali ya lokutate eza vraiment ya solo. Et par contre motema oya ko salisa ezali. Donc na moni pourquoi pas na rozala kaka égoïste to eloko ni nango ona na zuite peut-être na lukango kaka. Mais je sais que je pense que eza bongo te biso vraiment ba droiture. Oui, na kobanga nzambe. Voilà. OK. Merci maman Tobela. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Au revoir. Au revoir. Ça n'est fini pour aujourd'hui, comprenez. J'avais réussi Maman Tobela, Maman Étoile, la présidente et la ONG ACDC. La million de la presse, quand on a le libre parcours, moi, on va vivre sans polémique. L'émission d'aujourd'hui a fait plaisir à ma grande-tère chérie, c'est Maman Yassi, depuis Paris. Merci à toi, ma grande-tère, Lélie. Pourquoi pas à toi, JP Maya. Merci à Matou Idole. Merci à la grande famille Diasuka. Là, je vois José Diasuka, Christian V Diasuka. Merci à la famille Bella. Tellement fort, pourquoi pas à maman Mireille Manienza. Vraiment merci quand on a le qui oh tanga na ifasi ko si c'est na ifasi qui va puis preuve le la bête la kibino la la kibino la kanda babé la mba ifasi lelo la million de la presse vraiment mikazo ranga bien babi licencié ifasi oh vous avez gradué bon il y a licence pour Kima. Merci à vous pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye. Indi tozala kacha bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est somol masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo ba bi boss de boss moi Mirajab
Mwami Caps. Donc on a ici bino ba congolais. Na ici no congolais de congolais. Na ici no Kenya pe la muki na masolo ngo. Ba Kenya pe ba e mabe. Donc tous na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti. Oyo ka ngoka na sango. Oyo ka simbizi la sexa kuna auditete. Etali oyo ka na sango. Na minute yo Mwami Caps Limited ya Mwami Rajabu. Tous les Congolais, vous avez besoin de cara d'âge. Agence Assir. Mwami Caps. Balobi Jaguar. Ezalié. Ben clair, Ezalié. Auditete. Ezalié. Hélicoptère. Ezalié. Avion. Ezalié. Babem VP. Ezalié. Range. Ezalié. On doit beaucoup de temps là. Na Mwami Caps. Kongolegi ko fiba bonbon grâce misi la sexy bato balobaki mingi pona grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yena ma César Mazi Claire mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassi unité d'élite Bomonye la sexy Yemoko Serge Kabamu Adake chérie Yari Eide Kongolenge Balisa mwana mokatimbile Kongole mamosaka Balisa mwana mokatimbile Johnny Pelé Pastoral Pakatambile Kongole mamosaka Mayebo Loso Boye pleye baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi